bozomona masasi oyo bozomona masasi oyo baye kobeta nga na 22h ndako na nga ndenge bozomona eza ya vitre ngai navandaki na kiti oyo nabimaki naye navandi na kiti oyo oke bazofilenga mwana ye avandi awa bakanisi nga nde na ye navandi awa ndomoni babeti première balle bakalikile bozomona première balle babeti lidusu yango oyo bamoni barate baye babeti deuxième balle awa deuxième balle bomona lidusu babeti bendango tango bamoni mwana susumuki atelemi awa pona bango bakanisi neti ezwi mwana ale bakomi kokima kobeta masasi sikoyo likolo donc tobengi la police eya la police ti sikoyo bazoya te kosala constant bazoya te bandalobi na bututo bandobenga bango ti sikoyo bepreuve ya masasi oyo babeti yango oyo puiske courant ezalaki te totiaki groupe nde topelisaki groupe lobi quartier ezalaki molili éclairage wana ezomonisa biso na kati ya ndako alors éclairage wana emonisa biso nde bakalikilaki babetanga masasi nayebi te ndenge toza kodenonse misala bokiltiste na bachaîne internet todenonse misala ya satana baluki baoluka biso na molili bazokoka biso te mpo yesu kristo abomba biso siko ekomi physiquement botala babali babeti nga lobi na butu nzambe aza monene ezwi nga te ezwi mpe mwana te oyo pele elingi ekozwa mwana place alalaki yango oyo mais chance congélateur oyo bozomona tobimisaki yango na salon mpo babongisa cuisine balo ya tout droit mwana esika alalaki nde ye kozwa na congélateur oyo donc nzambe apreparaki congélateur oyo ezala mpo ebikisa molimo ya motu moko evabima na salon awa mpo ebikisa molimo ya motu moko mais tozozela leta na biso ti sikoyo bazoya te donc leta bazoya na bango te ti sikoyo quartier eza alete bolanda ndeko na biso ya mobali maloba azoloba mboka oyo toyebi te soki lelo oyo ezalaka ke nzambe oyo ya papa pasteur Daniel abolelaka te mbeye oyo toyoki deya basango mosusu mais eza eloko moko boye leta ifo alandela makambo oyo la police tebandi kobenga yango depuis kaka 23h jusqu'à sikoyo ya ntongo awa ata moko te akiti mpo ya kosala constat yango esengeli kaka keno toluka moyen surtout mpendake bakonzi bazwela biso solution surtout ya bana oyo bazosala mobulu na mboka oyo fo kaka leta ebandi kolandela mpo na bango alors tokosenga kaka keno nzambe asunga biso po batinda pina bakonzi moko pinde baza pina compétent po babande kosunga biso na mabele awo po en tout cas moins ezate désordre bimasasi donc ezalaki somo donc yango wana kata na pekisa bando pamelanga vanda na bano bazobetaka babala bozomona bana na nzambe awa toza na ndenga libanda lokwa vitre eza ble ozomona lidusu place etoboli place etoboli